nanga sika bon eza sika te nasalaki yango la fois passée et bolingaki yango modèle oyo ezalaki d'abord par accident nalingaki nasala modèle te ezalaki juste après kosukola suki nalingaki kokanga suki likolo poma etangelanga te na mokongo et tout ça ya nalingaki natia yango likolo quoi et puis namoni ke esimbi mwa moke wana nde nakomi kobongisa yango mwa moke liboso puis namoni mpe esimbi wana na ntango napostaki photo na Facebook bolingaki yango et puis bosengi nasala 2 video nalakisa ndenge nasokolaki mesh nanga mpe ndenge nasali modèle oyo yango na voilà video oyo ekolakisa step by step donc stage par stage ndenge nasali makambo nyonso na suki nanga voilà. Bon nakoloba mingi te natikeli bino botala video bobosana te kosabone koaime kopartage kobotia ba likes ba commentaire nyonso bolingi merci.